coucou la famille. Ezangaï Sylvie Bahati. Donc ça fait longtemps tout mon anité parce que MJ Télévision, moi qu'on a biso azeki na matanga aoute kokufela être cher nae yangonde ça qui tous à la absence surtout na o etali vraiment ba émission na biso. Nazo profiter de l'occasion na pe ça ba merci pe ba bonjour na la première dame d'Orléans, Mami Wanja, ya papa Misha et merci beaucoup Nabino Nyoso Bolinganga, Sylvie Bahati, merci Nabino, abonné fidèle tout ya chaîne Oyo Obolembaka vraiment bisote bozaka na tout le temps au four et au moulin pour na soutenir biso. Donc maybe que semaine euti koleka moi makambo zaki ebele ba matanga pe pai côté à BCBG bango bazana matanga ya Zulema matanga oyo et créé polémique matanga oyo et bibisi bitumba bala mombele basiliki na ebité bande kotolo belango nanu yango congolais alingaka mutu aza malamu ndenge nini papa ya Zulema mama ya Zulema mwasa Zulema famille ya Zulema mobimba bandimi jibe mpia na papa chéri bapesi merci na o nyonso asali pona mwana bango Zulema ko banda malade na ye na hôpital kino na nde Zulema ayeko kata motema parce que ce que ezalaka pona bango moko famille babi bange bakoka na bango te parce que baza na bango na makoki te mbongo eza na ngote. Mais na habité congolais soka linga nini penza soka luka nini elo congolais lukaka e bana apete ba mombele nyonso bo fongola minoko la bino solo ba bisoki omeli agene na yo omeli whisky na olotoko il faut ko supporter kwiti bo kamusanga parce que bino bo ko supporter kwiti na bino te na matanga bo sebu zoba bo kisi bala mombele soni tangu toloba mombele zaka quartier commune eza limité donc bo fingisi vraiment bana limité parce que bo sali bo soni bolinga nini jibazwa mbongo wana ya funérailles to pe mbonga ya ba obsèque ya nani ya Zulema apesa ngobino bo sala organisation po bo sa nini bo kisa jibe soni po bo lia mbongo wana bo mwene nzama confondre bino. Oui, papa chéri coup de chapeau parce que au salé loko moko oyo na ba orchestre msu et sala ma vraiment te. Mais yo moi na BCB jo sango pour ba musicien na yo. Quelque part j'ai même penaza féliciter. Papa chéri n'aime pas n'importe quel musicien. To bona ba musicien belé o ba musicien ba kufa ba ko même pas ko sala organisation. Ba ko même pas ko sombela musicien na bango cercueil. Bande comme sous balobi o Jibe piana asale loka soni comment se fait-il bakele ko le la bakele ko kunda Zulema mardi il fallait un week-end mardi un jour moko ouvrable pourquoi attention bakunda ki Zulema samedi attention bakunda ki Zulema vendredi Zulema linga ko la mukate parce que Zulema akei libera Zulema akozonga lisute pasi ezali ya famille ya Zulema papa na mama na e mwasi bana et pasi côté muso ezali na famille artistique ya Zulema o ezali bo tozomona directement papa chéri oyo motema na ezoki aute kozala na nani matanga sege kalate ale Zulema susu pota sege nane kauki te lelo boye pota etumbwa etu balobani kotumola etumola milisusu etumbwa milisusu etumbwa milisusu pona mort ya Zulema ezosa pasi pe mawa bandeko mususu omoni Zulema ngo sikoyo necropole ngo est-ce que za necropole solo yo ba otanga te misu na bino emona bien te so misu emona bien te boluka ba ophtalmologue boke kuna bobata bino ba misu ambasa bino ba examen pour que bokoma komona bien parce que ba vision na bino eza flou na entrée cimetière bomwe be bakomi
nécropole entre terre et ciel. Bonge bakomani. Ce que les ba commerce combo n'insele bambou, ce que les ba commerce combo songolo, yo bonge bo fonga ba mbanga no ba minoko na solo, o bo brossate pour na ko ba n'importe quoi. Botika buzoba ko ba mombele botika buzoba bokola. Onde ni nécropole ango bandaku boy bo nécropole on a suka boy bo ebitela ba cimetière ezaka quartier par quartier partout cimetière no so tambo eza quartier par quartier sege bakunda kene bandeli parce que sege na Zulema baza level mokote sege a oumeli na BCBG a sali plus de 36 ans a passé jeunesse temo bimba kuna alors que Zulema la BCBG abandi dans l'an 2000 abandi dans l'an 2000 ce n'est que normal organisation matanga ezala différent et puis de deux papa chéri a dépensé déjà belé na maladie à Séguin kobanda awa clinique diamant ngalema center kolongwa awa kokende end ba dépense wana nyonso kolongola kokuna ko rapatriango ya boye c'est toujours de l'argent et c'est pas donné c'est pas donné à n'importe quel musicien. Donc pour ça il y a son président que c'est faux à mutumo ya motema mawa parce que ceux qui na présent mususu ba na ba m'en fou ah on s'en fout traîner pour na yo hein quand na yo tali été au tikango le kana pe bongo ba ko za pe na famille na yo mais jibe piano moyen atali wana te au moins Alexis Bolingo na e abina Zulema à chaque fois sur matin na podium na concert public et banda ko bele ba enseigne toujours ba bis encore abandela oh vraiment ezaka rare na BCBG ça ma vraiment et pour ami seigneur sauter à BCBG raison pour laquelle banda benga Zulema le roi des bis encore et aujourd'hui le roi des bis encore Zulema s'en est allé et puis si passi et puis si mawa Zulema kei ya kei atiki biso Yaya Kei a tiki biso donc et puis si vraiment passe et puis si passe bozaka wana toujours quand pona ko juger bozaka wana toujours pona kolobaka n'importe quoi pona koba n'importe quoi bomoni bien l'entrée cimetière ba commune nécropole entre terre et ciel mais bolinka boloba bo rencontrer ba bêtise pour esala bino bien. Boko juge matanga Zulema soki BCBG beta kité mais tout monde BCBG est prestaki tout monde présence c'est moko jibe mpiana ko banana morgue a etina nanina Ave Maria ko Ave Maria tina cinquantenaire tout monde jibe mpiana nda kotaki tina cinquantenaire amoni ti place bakundi Zulema eza place bakundi Zulema eza nécropole na lubwa kuna suka. L'essentiel Zulema c'est nini akundami na nécropole ce famille Zulema moi ça Zulema ba na besoin le 1er août ba ke ko luka place bakunda Zulema ba ke ka na nécropole na entrée wana ba pesi kombo ba tali na ba ordinateur na ba parce que nécropole ba tala na ba ordinateur ba tala ba beti papa ba mo ko mo Zulema bimi afa edet ebimi ba moko siko bolingi nini ba mombele bo pesa combien cotisation bo ebisanga bo pesa combien. Moi, ça Zulema. Famille, on va payer combien? Cotisation, on va payer combien? Parce que bozolo ba trop. Bozolo ba trop bon dimanche. Et papa Chiraza qui est choqué. Bien que papa Chiraza le Zulema te. La preuve en étant bâti nini ba concert. Bâti papa chéri Dio, papa chéri na Zulema. Ta papa Chirabe la ke Zulema ya ta papa Chirabe ya ah mais faut mon papa chéri ndalela qui donc et ça li passi et zo ça toujours papa chéri aza affecté donc ça ne sert à rien boluka ba polémique ça ne sert à rien boloba n'importe quoi. L'essentiel des arts, famille Zulema et remercier papa chéri. Moi, ça Zulema va remercier papa chéri. Malgré mes attentes, pas mal attendu. Ezali entre deux familles. Côté il y a moi ça Zulema, na famille ya Zulema parce que famille pe papa Zulema bi année c'était prévu à fêter 80 ans et abandé quoi envisager Zulema ndé à faire les fêtes.
Mais malheureusement, dès que l'homme propose, Dieu dispose, Nzamba Senini a décidé autrement. Et moi, ça zoule ma paix. Aza Moutou, Ezo Senga, papa chéri Akaniselae. Choisis ma tata. Zoule Maemba Kao. Zoule Maemba Kao. En tout cas, Luka Osa le loko moi Motouya pour la zoule ma ata tombe. Pierre Tom, Babenga Angoni. Pierre Tombal. Et qu'on sala bien. Et on sala bien pour zoule ma Tobo Sanaete. Le roi des bis encore. Tout le monde va dire que à Brazzaville, ne balele Zoulema, bakati saki, ba qui pour na kolela Zoulema. Franchement, il y avait une centaine de gens au ba qui vraiment kokabola mawa na famille à Zoulema, pe au ba qui kokabola mawa na libota ya Zoulema. Na libota ya Zoulema. Et puis ça passe ces autres ça mawa parce que Congolais alingi kondima ndeko na Congolais te. Ba mise baza ebele. Tomona ba mise ebele bakufa batika biso. Ye ba okese ebele to otanga ba kombo na bango ate pona ko éviter polémique. Parce que na loba ki déjà na décida ki yango de anga moko na bande to koti mois de mars émission polémique non sala ngo souté. Émission eza polémique na ko sala ngo lisusu te ata ndenge nini. Ce ko sala émission polémique na sala te. Beaucoup plus loko anesinga ndena zaka nanga muta kofi na linga kaena linga musique na ye. Na olobela ba œuvre na ye. Non ça peut-être comparaison ya ba œuvre na ye na ba artiste mususu. Mais ko ya pona sa ba polémique o mi sembo aleki boye. Na ko sala ngo lisusu te, désolé. Na ko sala ngo sute na otiko sango se ngaba ati. O eza kaka o polémique ya musique, nini. Na otiko sala ngo te. Parce que biso a chroniqueur, ndeto zo boma musique na biso. À travers ba polémique na biso sala epesa nga pasi pe mawa. Na matanga Zoulema, na woni muninga mobo journaliste pe kaka. Azoluka polémique na matanga opposé que c'est pas Jidel Makambu ya Zoulema. En tout cas non na sepela na Jidel a 4e babona c'est ton cas journaliste ana bandi boy. Abandi mamoko oh Jidel ceci c'est là Jidel a 4 bi papa a tuza matanga. Babon journaliste bouche B. Babon merci Trabendo, merci Aseni Adeki. Donc, plus question de polémique, plus question de polémique. Pourquoi tu as ça polémique? Faire rigoler Yewana. On a sorti médiatique, Nasseni. On dit ma fali poupa. Faire rigoler Ndimi, fali poupa. Abi polémique, wana ye fali poupa za frère na ye, aza ami na ye. Baluka ba polémique wana, eza ba fanatique, ba golo, ba warrior. Ba on aime ba créaka. Quand tu as confié au Midepe, honorable Sunzi de Kerpe, a une polémique. Abi, batunya so bofinga, kaboleka pona ofinga, na lingi susu te botika. Mobile nanga Koffi Olomide azo préparé concert, monene historique. Oza le 19 juillet na hippodrome de Vincennes. D'où toza sous na besoin finga te. Tu as besoin de place to finga, katolo ba n'importe quoi, Kofi diva. Tout ça promotion concert banze mo Koffi Kalamo ba challenge et ça là vraiment bien. Mo po kuku bozo kango pe boye o che casco ka kuku. Et ça bien. Au lieu que tout que na ba polémique, Koffi leki, Koffi oui, Koffi ça salignos na musique. Koffi ça sunelo ko prouver bat na musique té parce que Koffi ça grand. Koffi leki o clan wenge telemate o nani boy fali o telemate o nani fere o wera ba onyo baza bana et pas Koffi parce que Koffi a bi musique Koffi a sali nyonso dans les musique et aza sunelo ko ya ko prouver té ça ne sert à rien tout ça la polémique aussi longtemps ba musicien entre eux ba kotoyana ba se kotoyana bango biso to perdre temps na biso pour rien, tant biso to discuter pour na bango ba vandi bazomela ba champagne ba vandi tout autour à piscine bazolia bazomela biso ne to perdre de énergie na biso
to changer vraiment mentalité congolais. Moninga journaliste chroniqueuse to changer ba style ya ba émission. To boite attendre to ba ke YouTube so ena ki série oyelo kwa mama pasteur émission ko tala matelo kuta et ala batu musu ba sala émission série to mona ba yana biso ba mbutali kasu que je sali à penser mbutali kasu sala émission na ye ofinga mutute polémique ezate alobelane bato akala bato basilo bacha bango kate soka ba yamba lelo fali tuni ba question fali ya kilelo to tuni ba question fali ya kikala ko banda kibinda nko itala la temps nande fali aki ko ya quartier la to tuni ba question ana ya te ki ya ba polémique yo na faire est-ce que bo akotuna wana te soko tuni ba question tuni nesi fali période ya quartier la terre okuta ba miseni a epataki yo arriver à faire égal dans le quartier la terre. On poser ma question, on a posé ma question, ça va polémique, on tout n'a été. Mais nous sommes boutalika si on est à la maca. Et bien, tu as 50 000 vies, 100 000 vies. À ça la polémique. Et pourquoi biso to luka toujours polémique, to luka toujours to fingaka. Après wana, to comment on appelle la menace, comment menacer biso. On va être biso monde to miluke a problème. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Tu es bien l'obité. L'obité est bien mon sunga bisoté. Tu es habité. Tu es habité. Tu es bien l'obité. L'obé m'sou yo envisage ka. Te le kon l'obé la mission bo yenda obé manga la poto. Yenda ko aider dans la vie. Or eza été ko zappé mission moussous. Et ko zappé proche mission ne mtasenya aider yo. Dans vie eza ba makambo ebele, eza ba surprise ebele. D'où esenga biso te ba ko tracer ba chemin na biso. So be faire chemin na yo, luka o baliser yango. Wana ezaka entre parenthèses parce que te lobe mal vraiment mingi makambo ezole kanakati orchestre BCBG o ezo sa pasi hémorragie o tomboki na BCBG. Na moi bande comme ça babaki que non JB fallait quand même na cimetière na libulu ya Zulema Asaka aluka ko kata vraiment lien wana o ezali esprit de mort parce que selon le dire selon la rumeur babi que 2025 au BCBG ordonnance mo déjà ba signer qui babi que non il faut ba musicien balanda na ba ancien tout balanda na ezabo bozo bosa ki na mutu moko à ordonnance va signer pas 1000 personnes ya canapé pour na ko pasola pour na ko katango eza Jésus Christ parce qu'il est déjà sur la croix à effacer qui l'acte dont les ordonnances nous condamnaient sur la croix au mont de Golgotha. À quoi bon auto banga? À quoi bon Gilles Kibens au tikali Rio au tikali na BCBG ko banga nini? À quoi bon métro Matondo ko banga nini? À quoi bon ya Roger Ngandu au banga nini? Tika batu baloba n'importe quoi bazoloba sur santé na yo parce que baza ba pe ba médecin na oté. Ba bazo ba Roger Ngandu kingo komi mulai e komi le roi soso le roi dendo yepe santé na bien te be kalate. Bango nde ba médecin na yo bango nde baza ba nzambe na yo non tika bango baloba parce que na Congo wa mutu posa en bonne santé faut zaka munene so za mukie aniati oboni e basusi baboye pia kandezo sala bon non des fois pe faut ki ba munene parce que munene za malade to ana baninge belo baza minene o lelo baza kimia te pema na pema ngabo ko bana ya ser na nga na poto bana petite sœur la ndinga na Canada bana nana kishesa ba yaki tala minene bango na Canada kuna ba seka bango pa ba mindele na classe bango ba mike bana ba 6 ans 7 ans ba sa ba komo luka sa régime na ndako ba komo boya kolia po nini po ba luka ba kita ba komo ro bana na mindele to tika koloba n'importe quoi parce que to bozo ba biloba loba o Roger Ngandu squad sepeli ndenge Zulema Kufi qui vous a dit que Roger Ngandu sepende Zulema Kufi? Roger Ngandu na dernière passage na ye na dernière sortie médiatique na l'émission Joe Star abandé ko se plaindre pour la santé à Zulema
aloba ete ke papa Chéri benga na Zulema abaki ndenge bato bazoyebisa jibe babi santa Zulema eza bien te ke ba Zulema akomemiso ngambu so moyen ezali luka ose débarrasser na ye tema papa Chéri azala moto bato alandaki wana ata aboyaki yango aboyaki parce que Zulema aza parmi ba grand chanteur ya nani ya BCBG ya wenge toki témoignage emeli andenge apesi témoignage mpona Zulema abi Zulema kenda po tokala liboso BCBG liboso bakibenso moko Zulema kenda po tokala wana aza na braza pota liboso Zulema yaki na braza avant ya BCBG Zulema sa kenda poto bolingi sikoni parce que Charles ngenge ntango aza wenge BCBG bayebanaka na Zulema na poto naye ko apprendre ngo jour wala kala matanga Zulema awa nde naye ko apprendre ba makambo wana singali yamba basobo mukwa na fulu ko sekango te poza epela musuni nango Zulema sakenda poto Zulema kenda poto liboso Mignon Abraham Zulema kenda poto liboso ya ba musicien kute belé ba musicien belé nde to oloba boye Zulema tia kufi passeport na ye ezana na visa États-Unis na expiré te passeport na ye euta suko kota visa Schengen o bazolinga bakende obeta concert le 10 mai na théâtre du gymnase la nyonso ana bala mombele bondi maka papa Chéri te na nyonso ana congolais bondi maka jibe mpiana te eza baja jibe Jibazo sabaje mutu pa tout monde rambo nyonso eza ken piana opelisi moto siko comme luka oboma moto obona tike esimba te parce que ça a plein de choses ozela ken piana na plein de choses ozela déjà na nyonso loba na komwa jibo sali réputation jibe ken na komo luka bomane moto ngalingi na su polémique te musala nga kuna ezolinga kutu kobeba ngala sina ekipoto na ekipona barando te na tiki nanga nani ayebisa biso ke azwaki révélation jiba zolanda nani Zulema na lichette munene tant se ga kufaki ezaki yo ken piana te ezaki yo makizembe te lelo changer langage pourquoi pour ebike eyindi kuna jiba zolinga tina Interpol baya kango kuna na poto na makambo nyonso lobaki olakisa ba preuve okomo changer langage okomi donneur de leçons na YouTube non toboyango ok nango tina suka makambo olobaki il faut osamba na Interpol ko yakuna eko interpeller fo loba lichecho yo mona kiano bio e am liste ya mula ijiba bifoka bakata Zulema likolo bakata ya kufa po yazwa kimia après wana susu obi Rio asani abonga soki kaka Rio azui malade Rio tomoni Rio mbasu Rio abeli ata fièvre muke Rio akufi Rio boy ken piane kozala na mutuna yo makizembe prépare-toi et ana ba wenge meno bazala Bruxelles bakoya bakoattaquer yo ato batami wapi ato changer ville ato ke na Liège ato ke wapi yeba wenge men baza partout bakolanda plan wenge za contre yo on se met trouble on se met des ordres et là on est côté ya mutu ya batu obi ke Zulema za en famille na ya za mwasi na ye oboko chani na mutu na bango. En dehors de cela, jibe piana papa Chéri ana na choc banana sege et puis jiba zo ba choc na vie to ba na choc a liboso a jibe départ ya Amida didi kinwani mariage pire via ya jibe didi kinwani mariage na moi ça ya jibe Amida babo timwa mwana ku tola muki dosa mwana ntuka sege accident transfert na end liwa sege ana ba choc ba blessure intérieure au moins muta zo seka muta eti yoji muta tondisi parfum na nzoto muta zo mela whisky akota boîte ti tongo oyebe eloko esa mutu wana te oyebe eza kati ya motema na ye te
toyokela pe baninga mawa toyokela pe baninga mawa na place to blessa bango na place to choka bango eza kitoko te eza malamu te papa Chira c'est le nécessaire pour na ba funérailles ya Zulema asombeli libulu na nécropole malgré zaki musika na suka kuna mais tobenga encore nécropole pour ezaki na caveau bien là basali bien caveau bien. Je crois dans les jours à venir bah c'est Pierre Tombal parce que bah choisi matata bazali bah tebelo bandolinga pe Zulema bazali bah tu vas moyen na ba ranger pour que ba koka ko poser les Zulema Pierre Tombal bani ndeko botikali na BCBG kane na bibari obobanga te ba Roger Ngandu bobanga te bozaka attaché na Jésus parce que ça est mon boulot malgré la toi musique etambolaka na kisi non musique peut la travail peut etala pe ndengo sa musala na yo parce que ko simba kisi so obe oyemba te ma trop ya mabeza na ona BCBGT siko bande ko bazokufa na est o ba kufa du jour au lendemain tolobani ke fachi ne mta sacrifier batuana parce que na BCBG ba biondeni ba so bakufa kaka bato bionda pa jibe ba so bakufa maladie moko diabète sucre yo jibe ne mta mesa ba sucre ngo mta cha ba diabète yango et puis oza ka ba makolo ekomini eza nango mupepe eza mupepe ekoleka Zulema akundami na kimia organisation ezalaki bien avant veille mortuaire papa Chéri pe ayambaki ba oya ye babete concert à suka basaki veille mortuaire na bango na café musique pembeni ka ya les millionnaires wana boulevard bisika ba répétaka ezalaki un certain dimanche malheureusement biso MJ tokelete parce que Dani Chimanga zaki en déplacement na matanga bien que batindela biso invitation mais atana prochain rendez-vous na bino so bo invité biso BCBG tokoya MJ télévision pona ko sepela to pe ko kabola mawana bino parce que liwa Zulema epesi mutu nyonso pasi parce que Zulema akufi na talent na ye Zulema akena mungongo na ye Zulema akena ki parolier na ye parce que côté musuba ndeko boebite il faut boyeba ke Zulema azaki pe parolier parce que apesa pe faire ego apesa ateke ape faire ego la nzembo je crois na album a faire ego la liboso asoma nzembo pas Zulema même banzembo belo eza na BCBG basomba ngo pe epai ya Zulema ba mise bazebele oyo batekela Zulema banzembo. Une intervention emela bien que emela komane mutabilo baloba mais amo paloba marambo solo emela avec Zulema simba mbongo na façon mo Zulema za bilamba moko nzeke na yeba na te to ebite so yaka ba plan ba neko mela yoni mtendo sala ke Zulema aza toujours neti te aza ka bizarre alors que azaki vraiment moto et puis aza intellectuel. Et puis, Nesingala Zaki étonné que Zulema Kenda déjà poto kala depuis l'an 2000, tant avant d'aller à Brazzaville. Il y a tout le temps, il faut qu'on ait commis battre là. Tant que on met le oignon, on a mis la soie à gaine, on a mis la kasuki whisky, on a mis la bière, mélange avec modération. Comme les bellettes, comme les commis excès pour l'obi. Et on même ça batunga comme au poison comme bandoki o balekisi e o mama mi wanja lekisi e o cheche même balekisi poison à pototé mais là batu avec modération je crois que déjà malembe Dani Chimanga na suka que déjà malembe na ngena partager na bino kaka o ezaki na pesa bimna o ezaki ba les à côté ya matanga Zulema pena loba na bino o nyonso yaki compte rendu ya matanga wana et en dehors de cela na lobe bino susuke ko bana lelo ko bana mois de mars tozali si na ba mois ekoya nga Sylvie Bahati
na tika lisusu ko sala émission polémique té na sala so émission polémique té atana bien invité atana senga mone na sala biloba lokwa mutali boma oui oyo bino ata Dani Chimanga émission po sala ngo il faut kaka oloba mais na tika suko sa polémique té so na kumisa Kofi eza par rapport à ba œuvre na ye par rapport à talent na ye par rapport à carrière o ya sali ya mulai o eza différent na ba artiste et musicien mosusu. Et pour na chiter bon retenir que rendez-vous eza moko le 19 juillet biso nyonso tokutana hippodrome de Vincennes avec Kofi Olomide le guide Kofi Olomide le 19 juillet à cause na hippodrome de Vincennes pour na ko sepesa ba amoureux tout ya bonne musique pour na ko sepesa ba Kofiette Kofi Phil pour na ko sepesa ba diva pour na ko sepesa ba diva Kofi Olomide à cause la vraiment wana ensemble na bino et héritier Watanabe le 24 mai yepe azana concert na ye o eza concert munene na Paris na salle d'homme de Paris héritier Kozalana. Dans les jours qui viennent, si tout va bien, Weranson a se produit na ING Arena. Tout le monde qui déjà n'a qu'à visiter yango et à part ING Arena, Weranson azali ko envisager ko beta 3 jours na Adidas Arena. Et côté AJB puis na Papa Chéri, concert na ye ya le 10 mai. Date est toujours maintenue na salle na théâtre du gymnase na Paris. Donc wana ezande ba rendez-vous na bango et pour na Ferregola le 24 juin à cause la peine na concert na ye ya munene kombo sala ekiminga en tout cas bande ko bo patienter mukie na luka bisika Ferregola akobeta concert na ye oui yango Ferregola obeta na ING Arena le 7 juin à Kozala wana. Merci na bino nyonso bolandaki émission oyo analyse oyo oye vraiment komemela bino makambu obo ebaki to ebatami analyse oyo lobeli bino makambo kitoko parce que ba analyse aboye ezaka nulle part ezalaka kana chaîne oyo MJ Télévision Nangai Sylvie Bahati Gou. Donc merci Nabino et merci beaucoup na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja moté ma papa Micha. Merci na Dani Chimanga papa Darvi et bon retour au pays na maître Tchétché Membe on est ensemble je crois lobby déjà to kutana pour na ba analyse mususu. Donc merci beaucoup et semaine ils a vraiment ba invité parce que toi on a ba invité BD autre yamba semaine oyo do ba invité na semaine au baza vraiment. Donc lobby déjà tozana Tchétché Membe lobby tozana laundry japonais lobby pe tozana Gucci de Wera et semaine au Karasusu tozana ya Willy Chimpaka otobetani masolo ya komi na Kitambo wana émission mso skatubolo bela komi tobete masolo komi na Kitambo to lobela orchestre kibina ko orchestre bunda na wenge na Kitambo kibina ko iswede nyonso na tobeta onka semaine on émission mso parce que semaine au penza maramwasika eza na chaîne na biso yona nous sabona na MJT occasion yango pona yo ko s'abonner bo aimer ba vidéo na biso bo commenter bo partager et ko ça biso bien et merci beaucoup na Dani Chimanga papa Darvi bon retour au pays ta kaka Dania déplacé qui en pesa qui ba to ça la émission na biso te siko cerveau moteur MJ Télévision Dani Chimanga asa de retour. Merci beaucoup, merci Alexandre Diniz, merci beaucoup président JP Massamba de tout le temps de tous les jours. Merci tokutani prochainement Fondation Tokanisa ma famille tokutani prochainement pour un nouveau numéro d'émission à biso. Bye bye.